Lelo tozo lambela bino fumbwa na makayabu na montant ya 7000 francs congolais. O ezali bongo 2,5 dollars na to ya 28000 francs congolais. Toza awa na wenze ya Manzeku na Super Limba. Botala ndenge wenze pe kolamba na biso ekolekana. Tolanda. Tobandi nanu na kosomba makayabu toye na mesa ya mama na biso ya makayabu. Bomoni ba prix na biteni ya makayabu nde batie wana na pesa ya maman 2000 francs azongi selinga 500 francs tosombi likayabu ya 1500. Après wana toleki na wenze na mesa ya fumbwa excuse na mesa ya fumbwa na ye pa ya maman na ebisie achilanga fumbwa ya 1000 francs. Pe maman abandi kokata ndenge bozomona wana azochilanga na sachet fumbwa ya 1000 francs. En tout cas, c'est vraiment malin. Pour ébiser fumbwa ya 1000 francs, ils allaient vraiment te na mboka na biso ya Congo vu to à dollars et tout mais en tout cas ébiser vu que ils a juste pour na mutu moko en tout cas kuchana parce que c'est pas un problème. Ouais, bozomona maman akangi fumbwa na pesa ki 5000 francs. Vu que na mona pas zote kambala mo nguba achilinga na nguba ya 1000 francs na kopo ya wana awa toleki na konika nguba wana. Vu que mutu ya konika azala kite ba na banjo nika nga moko. Vu que zeziana on peka nguba mkie. Abuzomona ndenge na zonika nguba na biso. Après ça, bomoni na silisi mama zongi selinga retour ya 3000 francs. Nde wana na leki na mesa ya ba épices. Na leki pona osumba ba épices ne bozomona ba prix ya ba épices na biso na mboka na biso ya Congo. Nazwa kibongo tomate, nazwi ndembi, nazwa kilitunguru. Pona kolamba fumbwa na biso. Après avoir kosomba bepis na biso toleki bongo na mesa ya kwanga na ye bongo kosomba kwanga ya 1000 francs. Après ça toleki na kosomba makala tosombi makala ya 1000 francs. Awa bomoni na présenter bino biloko oyo tosombi na montant na biso ya 7000 francs congolais o ezali 2,5 dollars pesa 2 euros. Abomoni nazo présenter biso likayabu na biso déjà na chacun na mai pona mongwa esila. Après ça na leki bongo na kosoko na kopona fumbwa na biso. Tozo na makasa ya minene puis tozo longola na banzete oyo ese trouvaka na kati wana. Banzete oyo ebotaka na ngo tutoto. Pla oyo tozo lamba ya fumbwa na likayabu eza juste pour une personne. Ba wana bozomona ndenge ni nazopona. Pour ne pas rater prochaine vidéo na biso te bo santé ko s'abonner puis ko activer cloche ya notification pour na kolanda biso esusu na makusa ekolo. Pe soki boza na ba proposition ya ba plat oyo to ko sala ba plat rapide boye pour une ou deux personnes en tout cas. Beaucoup de biso na commentaire to ko zala ravi ya ko réaliser ba plat wana. Awa na silisi kopona bongo fumbwa. Bozomona déjà ikomi déjà na suka. Ya kopona fumbwa na biso. En plus plat oyo
nga na yekoli yango na mama moko autaki aza mutu ya Congo Central, voilà. Yango wana ndi namonaki ndenge nini olambela boye tu ayebisa nga ke kuna na Congo Central en tout cas basalaka kaka boye baluka na bango ko compliqué kutu te ko luka ba nini belé donc bon basala na bango ka simple, voilà. Awa na leki na sokola fumba na biso na kosokola ngo bongo na mai mibale nde bozomona. Faut vraiment que ce colango très bien. Tosilisi ko sokola fumbo na biso na mai bomoni ndenge nini na sokola na mai mibale. Fumbo na biso ezali ya bololo te po soki ezali fumbo ya bololo tolinga to tiango na moto liboso pona etoka, mais vu que eza nango fumbo ya bololo te parce que fumbo pona koyeba so eza bololo to te il faut ko meka ngo na munoko. So meki on na munoko okoyoka ke no eza bololo wana foko soko o sokoli o tiango na nzungu o tie mai etoki après avoir kotoka o boaki mai nde okotia bepis. Mais vu que fumbo na biso to sombi eza nango ya bololo te to sokoli yango kaka to tiango na nzungu awa nde bozomona nazo kata ba epis pona kotia na kati ya fumbo na biso pona etoka na ngo kaka mbala moko. Vu que isa fumbwa ya bololo te to bandi bongo na kokata ndembi na biso nde bozomona wana tozokata ndembi. Après ça tokokata tomate, après tomate ezala tour ya litungulu nde nazosala titre de rappel. Wenzi na biso tosali eza juste ya 7000 francs ya pamba. Et wana tozolakisa bino ndenge nini okoki kolia fumba na yo na likayabu na montant ya 7000 francs ya pamba na mboka na biso ya RDC. Awa nazokata ndembi na sisi kokata bongo ndembi nde bozomona. Après ça naleki na kokata litungulu. Ouais, nazo kata litungulu na biso tosomaki na montant ya 300 francs. Pina bandeli susu pona koloba ke soki bozana ba plat oyo bolingi komona biso kolamba, en tout cas tozala ravi pona ko lambi la bino yango. Bon en tout cas bo hésiter te ya ko komela biso yango na commentaire.
et biso to ko réaliser plat wana. En tout cas, tu as vraiment disposé pour na yango. Ndenge na utaki koloba fumbo na biso eza fumbwa ya bololo te. Yango wana après avoir kokata ba épices na tia ngomba la mona kati ya nzungu na tie décopo ya mai pona fumbwa il faut vraiment elemba quoi. Lokola tutukisi yango avant te yango wana il faut ko tia mai etoka penza. To tia ngo bongo décopo ya mai. Après ça, tozui mwamba tutia yango na sani, tozui ndambu ya mwamba na biso tutia yango na sani, tosali yango pâte pona kotia na kati ya nzungu. Kosala yango pâte boye ezala pona ezikisa nzungu te. Vu que totika yango pendant longtemps na moto, so totiaki yango ba boule bongo nzungu ezika na se. Totia yango mai bongo nde bozomona, moto na biso déjà topelisaki. Wana tosisi kosala mwamba na biso tozotia yango na kati ya nzungu pona koleka na komata na moto ya biloko na biso.
wana bomoni ndenge nini après avoir kotia biloko na biso na moto tobakisaki bongo mwamba na kati wana tozela vraiment mai na biso ekita mwa ndambu tobakisi mwamba na biso o etikalaki na kati totikiaki lisusu etoka mpona mwamba wana ebela. Après wana bozomona tozofina ba mwamba wana oyo tobakisaki na sima wana tozofina yango mpona kotika yango lisusu etoka mwa ndambu. Tosisi kolamba fumbo na biso ndenge ka boti komona wana na finaki mwamba na biso na bakisi mungwa na china ya mbuma na biso ya pilipili. Awa tosilisi tokitisi bongo fumbo na biso oyo ebeli deja toleki na kotumba likayabu na biso. Wana bozomona tozotumba likayabu na biso na kati ya moto tobalusi yango na ngambu mususu bongo nde tosalaki likayabu na biso. Voilà, awa tosisi kolamba biloko na biso bomoni ndenge nini epesi po fumba na biso na likayabu biso tolia yango na kwanga, mais ça dépend okoki kolia yango pe na fufu ezalaka ndenge nini mutu alingaka kolia biloko na ye. Merci beaucoup pona kolanda biso na ebandeli tina suka ya émission na biso ya makusa ya ekolo. Et pas yuapi tolambi fumbwa na likayabu na montant ya 7000 francs ya pamba. Tokutani bongo pour la prochaine émission na biso, toujours sur Fantastique Info Télévision, présenté par Lumière Kitoko. Puis bobo sanate, soki bozana ba proposition ya ko sala biso, botika la biso na commentaire en tout cas, boromona ba vidéo wana prochainement, toujours sur Fantastique.